Tout sur la bien. Maman. Artiste wa zange sika ovanda za yi. Tout nanda koneza wa. Asomanda kwa. Asomanda. Kwenda vutukati. Kwenda vutuka ndeni ngolo bagana mbongo. Akenda même pas na first class. Avant d'abord je me suis informé. Akenda na eko tuna ye a website. Bande ba nyuso akenda. Kenda mbika na ba nyuso. Mais je m'en veux pour compliquer le dossier. Non, il y a ok. Artiste Oezaki ayebi komata même na first class ça raté. Il est. So tali déplique yemela et déplique ce que j'ai qui to makasi. Mona mayele mingi. Mais fallait seconde ko ça biso ba ko démarrer trop. Aba no yemba bien dans la quartier la tepo ba grand chanteur bazayo wan. Mais depuis comment yemo alata ba aigle ne wani boma yemba mo musique kufa. Tu médiatique sous ya Didier Lacoste. Je suis assis là. T'es assis là, tu m'tazam tabeta ba fondateur. M'tazali na za fondateur na terrain aussi là dedans. Non, moi c'est quand. Ba tout. Banane. Peuple congolais ba mo ba musique. Mais ça si là na bisa ba tuke nenga chaka libaya na ferry asili pena complètement. DG Manda. Gobe yebenite eloko beta obina ko ebeti neti wa ngai na bina disorbité na bina gomme gomme te bini ezobi le côté mama bazo ko sabino ngai na bini DG Man c'est na bandi liboma omoni nga seke wana na simba kisi moko boye mutu bouger nga na bandi na lobi na banzema te ayende ko répondre batu kinde bandai ko take depuis que tanga zaina te bonza moment te ngwaza moment ni bango tanga na ofinge zaki moment ni siko comme une réponse ne bo moze la moment bozia monde bozia ngone puis bon continue ko zwa ngo udemba loba dire ala kada bidon nakata bidon de ino li ngolo polo doye yo bongo les dixes de la soupe bande on va bande ko me mama baza makila ya wenge ade omoni bana wenge yamana bato ba comprendre te bana tout ko ezaki bozana kolega na wenge ozali contre faire mitali par rapport explique maman omoni mama makila basanga na ngoti raswana vouloir ou pas attendre bien au comprendre normalement lo banaye on a que gomme bête bendisa ba kezo ba trofa le kuta bo trofa na zali obi ke taona yo ba pina ke ba secret pina ya ba free man obi ke ba fali ko ba ko soni mais mutu na ogali mawaza maika ba ko kotsena makambo na salite bo sa makambo salite bo ke bebisa bo ko bebisa impact ya mosali na nzambe wa mai kalamba ko déverrouiller loko wana système on fallait imposer na ba boîte de nuit ba beta ka ferité na ba chaîne ya ba télévision o ba beta ka ferité na ba chaîne ya ba radio c'est très important pana na bande ko no alingala facile ba o ba banda o moninga ndena boye nganga za ka rankinité eza la vie na biso zakle so mona na leki na fingi kasi na za rankinité ngane na lobaka ba vérité et puis na pesa ba fait place ngana vani c'est-à-dire que natangi kombo na yemi na lobite ke oui so indeni na lobike tanga na yoki bongo mbala mona bike oui biloko wana eza ba vantir batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divine ba invitation en bois netika kabasali mona Joseph tata moboko ya grand menuisier invitation en carton n'a pas follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bossa libinote a chelibinope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Bonsoir.
bonsoir, Nababoni sur Congo et Sengo Officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Hein? Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission la vidéo de News de Joyce. Hein? Le News de Joyce, c'est toujours quand on a pour nommer la vidéo, actualité, news, c'est na terrain. Pour nommer la vidéo, rien que la vérité, à l'écouter les cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Arnaud de mon cœur. Hein? Je dis bonjour à toi, Djibril Biyaki, les jeunes entrepreneurs. DHK toujours. Bonjour à Bruno Lubika. Bongo ya propre pana mbongo selfie Zarati. Bonjour à toi Berliv. Bonjour à toi notre cordon Flégiséisme composé de la presse, le cordon de Pubio. Bonjour à toi Awachi. Bonjour à toi Yawili Mouchen. Plus 243 le bon d'état Pakebo. Bonjour à Golf Kizo la dégâts matériels, machine à mbongo, machine à voter. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi Bellor. Le moi ça peine. Bonjour Nabino Bolinaka Joyce Tumba autrement dit Benzema de la presse Nazaraka pour nous celle la bino sala pour nous la bino rien qui est la vérité à le côté des cacatés juste pour vous dire abonnez-vous sur Congo et Sengo Officiel TV vous s'abonnez vraiment d'être natif mais tout ça qui vient on a besoin qu'il y a 20K beaucoup que ça non 20K au paiement on a poto qui est à 30K et voilà aujourd'hui dans les news de Joyce en tout cas dans Rosalanga mon côté je reçois pour vous BG Manda par rapport il y a actualité par rapport il y a l'idée la cause des sorties médiatiques par rapport il y a au PC aux zones ici internet mais habité tout là li tout la muki ba problème de ça rabino so na vanda na besoin vérité na besoin lokutete bonjour à toi Kissinger Antoine Manayolo na kata mosku na osenga vraiment na caméraman nga pongolela la caméra na yamba invité na BG Manda bonjour ça va qui miezali Joyce vous allez bien nangolo nzambera ça se passe comment bongo na bongo bongo na bongo problème bongo na bongo tozana kisasa awa kisasa zaka bongo mutalo ba bien zarate lelo makambo lo makambo akasi kisasa zalo kwa ndaka ba mongo RDC comme lo kwa ndaka ba mongo donc chaque jour le pango ba mongo pas problème chaque jour makele zala kaka. Et voilà, c'était l'ambiance de l'émission. Le news de Joyce, c'est toujours comme ça. Alors, je me demande tout côté de la vision de actualité où ils ont dominé, où ils ont nié. Sortie médiatique sous il y a l'idée Lacoste. Ils y sont assis là. T'es assis là, t'es mutazam, t'es bête à vandateur. Mutazali naza vandateur na terrain aussi là de. Non, moi je veux quand. Ba tout. Banane. Peuple congolais, ba mo bonne musique. Mais ça si là na yebisa pas tout que nenga tchaka libaya na feri asili pena complètement kwa beti libani na mona na monati eza lo neti oza ko mibundisa yo moko voilà elo ya salaka na yebisa la coste ke aza ko mibundisa yo ya mona lo neti ke asalelo ko moya ezaki pona momana po yango na ngwa beta lisoni et comme il faut luka créer buzz pour atanga kombo na ye mais bino mboba ke musicien si la soki akufi te ya yesu kwa misili avant azana bomo azo kufa azo tala akufa mi mona ye mo abigna ke oliwe oboma ngai aotala ni ozo bomi ezala bombo mais oui et bandé pa na la coste mais yo lobi ke Didier Lacoste si la metomoni lelo Didier Lacoste bimi akoma producteur na mbongo nini ko ya faire gola na kombo ya Orligo na mbongo nini azala ngo azala na mbongo vraiment to solo bien vraiment artiste wa azange sika ovande za yi tuna ndako neza wapi asomba ndako asomba kwenda vutukati kwenda vutuka ndeli ngolo bakana na mbongo akenda même pas na first class avant d'abord wapi yo mtoto informé akenda na eko tuna ye awebsa eko ni bande bat nyoso bakenda kendaka mbika na batu nyoso BG Manda bi ko compliqué dossier na oyebisa yo ke artiste o ezaki ayebi komata même na first class azarate yinei nketo nga voama wana ya kombo mi pesaka azana eloko to ko bomé pamba oye bato bata biso ba BG Manda azana mbongo kaka ya kosomba biscuit na bombo kolesa bani sili mutana mbongo même pas kosoma mutuka tuni azana mutuka ni atambulana tuni atambulana Jeep Mambo wale la Hyundai autre Juic RAV4 ya kala marka kala zangalangu depuis na yebaka nangu wayo mto esa biso atambulana RAV4 biso ebete biso to ebe Juic bongo Juic atambulana wana ya yiwa ya nani ana mbongo tani lokote ya kobome pamba
Mais le lot dit au moins avec une azolinga ça la comparaison na moto aleki na mbongo aleki na bandaku aleki na succès aleki na aura c'est faire rigola nzambe Jésus mais ce qui mino mutabeta ba stade wana azobeta sur le stade sur le 30 septembre babé za stade wana eza atolo bien on a ndenge nyoso tant on pesa ki ya francophonie ezali peka ya politique mais tant on abenga ibatu bayaki comprendre c'est faire bato kutu babeti ofele fallait beti ofele na bandal ndambu botika koloba makambo olobana omoni neza na concert kotia aya ofele soki ezake ezo ofele atoza nani soki ezake ba misie bato bayete c'est que la fois ata balobi ke bato bayaki bakota ke ofele c'est-à-dire que bato moto sokoli nanu atie pe parfait na nzoto abike oui na ke stade ou bien na ke tala concert à moto tel c'est pas donné à tout le monde. Mais bolingo oh didi la cause abina bolingo wenge na bolingo frère na ye faire gola monike orli gola azala bongo teye moko ndimo za producteur ko cha mbongo na kwa mais c'est na azala combien de musiciens bayebani oui wana tu na didi la cause aba nana ko fula ba musiciens na yo bayebani ti apesi bangata banzembo produire bango orli gola par rapport à voix le binde faire gola yiba orli gola voix ya ndimo bongo yesu ayiba voix nani Yaïba voix nan. Il pas ça moïba voix. C'est-à-dire que na bino na ba Vasco boza pe na ba Tintin. Moni bino ba Tintin mona na mona ti. Tu sais Tintin dessin ba dessin animé. To longoli ba on a cadre dessin animé. Tintin donc il fallait que tu séparer ça na Tintin. Ba on sko ba Tintin. Pour comment se fait-il yo revendre bo raisonner on a produit Orligo là. Même bon on a mutu okomi bena mutu bena yo na ebité mais ana bon on a na mise bon on a azala kana ne lokote le pan asomba le pan wapi azana le pan on a yolo azapina le pan na ebisio le pan ma famille ko dusi bateka azaso wana oh bateka le pan ma famille oh boye bité oh OK il me toujours apprendre akas ana place ni avanda tout n'est place avanda c'est-à-dire que bilo musuer mo moto so ezaki so sili na ebisaka la coste le roi yo mi lukeli libabe ya retoucher faire ko yo idée wana sepeli so ntendeni mutandimi amize mbongo na ye mutandimi tia mbongo na ye pona Orligo la bakota studio basa makambo sa promotion a rotambisa ye Afrique ko ya ye mo album na yo abimisa sali promotion combien de fois ele ga la chaîne ni ba beta liso na ngata wapi asisa na a promotion album na ye wa abimisa o na ye ba ku titre na ngoti batuna ba yebi on tesko ye a ke produit Orligo la po yebi oui na Orli aleke na succès a odiembela na succès Orli po yebi ke oui wana ndeko ya faire gola ne place impact yo pesai pona bongo nde akas a luka succès a yebi ke oui Orli na makambo ne grand frère a faire gola a opese makambo mais ezate po ya na mbongo non a luka succès a yebi ke voix mutazo cartonné mutuvoma betaki même jour avec Jésus de Nias abanga kitama takayemba ki résultat mais tout le monde est peu batba côté kuna après concert à faire ndi batba kenda ça les plein kuna mais quand même atika na histoire nan histoire ni ya mutasala impia kana moi ayo sala plein na butu. Mais voilà, vous comprenez que nous sommes toujours avec Benjamin par rapport à l'actualité. Benjamin, nous bon dit me rappeler tout. Courage vraiment mutasali amuser là, tellement on est la messa. La coste Subolala. Monio na ebisaka yo dans bino makasani te er mona loba biloba loba obendeni. Nga sala rapena lecture ya musique. OK. Tina loba nga sala rapena lecture ya musique, c'est-à-dire que otala ligne ya musique ndezo kende. Voilà. Tozana le local ndepe na loba susu nde na loba na bio moni ba artiste nyonso ba participer na dynastie bon mona dimension o ba mata même za la sora bimisa album na yeba ba yoka parce que faire ça artiste le plus populaire ntaleki azati aleki ba aza artiste o meilleur chanteur d'Afrique on se comprendre donc les lois azana aura na ya azana tina oswana na yete ya ozo faire moni le wandile faire ça le roi corbeau faire à corbeau ti avant nyama pena ya mayele makasi yoze la ketam soit loba po yozo impact ozo loti to loba te et puis to fingo ti sala ma ndingo sala est-ce né na po produit le faut ya loba na TV faut
non, a produit nano. Artiste Moutalubaka. Artiste Moutakoleka qui, oui, la joué producteur Nangai, la coste Moketonga, Oyo, Azala Mbongote, mais tout ça la coproduction, on a PC Makam. Orléans, même Orléans a succès, la coste. Il y a un moment où on habite, famille, on a besoin de moto à Osaranati. Faut y avoir le voilà, toujours Kobakana. Il y a un moment où on habite, on a besoin de faire, il va voir. Pourquoi pas Aroïba voya Orlugola. Et là, parce que ndenge mona ba Vasco Mabia la ninga legi na TV pour na olobaki faire Aïba ba voix ba ya banani na bon siko omonte ke bozolo ba bêtise so e bozange lo ko loba suba lala eh oui suba lala rabi kas roba ko suba baba na banda kuna ba mais oui pour azali kamba loba te la cause omoni wana za musique te beta musique omoni wana beta musique oyo wana ezo sala eza musique te bino na ba fali bokomo luka ba base makasi bo beta musique yali kama musique o ba trophée wana eloti beta ne musique awa bandi mayo mono senga la cause oh bango tu bo la cause emba mabe oyo kana monta sala te bolingwa pipipi loli yo bina kote ya kala banze mo kala bongo oyo bina bolingwa pipipi loli ngai na fandi pina buna bar na sengi piloli ngai na sengi piloli na bandi liboma toni nzemba ya kuluka pina koyoka mina ke yoka piloli yoka banzembo nete mfo mapasa banzembo bien na bar po yoka ngo na ba boîte betaka ngako tuna koyoka na yoka Siméon na esprit ya wenge maison mère na yoki Siméon na esprit ya maison mère bwana espoir maison mère kati po weka zana kati yo munteke weka zana kati wana mais vous êtes ata bwana ye po weka mutazali ye moko boye eloko te sans impact ministère bino wa ke sans ambition ay boye mbate po weka mutando ay mse kitoko ayemba ye moko mais je vais le boy voix Didier Lacoste o boye mbani boy kitoko bongo vraiment ayemba nani ora ba voix ayemba te ye kutu ko so na besoin voix na evo mie kutu nazo nga nani nazo nani parfum d'hiver au parfum d'hiver aleki na oyemba monte mikolo azana parfum d'hiver aleki même la coste na oyemba chanter o alaxi fidélité na Weranson ye mikima ki mapamba makima na poto apa ya sengi pardon nebe suwa go fingao apa mona lobi o asengi faire pardon mais senga le super pardon de pas senga wana apparemment ye mo ka yemba ba biloko abatimoli libulu mutatina ya zati nzoka timola ye moko mutatimoli ya zati alingaki mitimola atimoli libulu ye moko tia mikundi siko mutatindi ya zati la cause beta musique omoni ozo lugana beza pamba après wana to beta sur lisoloni to beta musique voilà to beta musique BG Manda to côté de l'actualité retour ya de Kolabiso na pomba nuance le flic kozonga na ye apparemment aye akomba moko attaquer chanteur alega afali na oyemba nandeni boye bite bayemba bango ni sonde mo mais ko yeso za vrai yena fali pour bayemba ne moko oh boye ba te depuis azara na quartier latin depuis azara na quartier latin ba voix na bango expliquer biso dan oh so tali depuis que yembela depuis que siko za kitoko makasi na mayele mingi mais fali siko ndako sa biso ba ko démarrer trop abandoko yemba bien dans azara na quartier latin po ba grand chanteur bazayo wana mais depuis ko maye moko alata ba aigle ne woni boma yemba mo musique ekufa akoma mundaba na habite musique wana so uta wapi mais siko tala siko yoki ba mai wana o ya yemba depuis ka yembelo ki goût pour depuis que chanteur o zaki nenge loba kabuse bulembi a opela sa mombonda ne ba depuis ba guerrière au saganati sentir que chanteur o zaki a obunda yemoko amemi ba musicien na poto azongi malgré tout atiki bango kuna aya abandi déjà recrutement nazaki déjà kutu lobi na bandel zaki tomber sans résistance sentir chanteur pena ki azo yemba wana soda mobali ne wana ezate bato mususu ozo olobeta musique o bato olingo mataka na sima baninga te mais par rapport ya
sortie médiatique ne plique au vraiment batbazo lobela aye abandi kotake baninga na ye à maison mère to moni kuna simbi Robinho to moni kuna simbi Fabregas to moni kuna zo simba batbalobi esa ye ya ki pour ça makambo wana te ayende ko répondre batutunde bandai kotake depuis que tanga zaina te bonza moment te nganza moment ni bango tanga na ofinge zaki moment ni sikoy comme une réponse ne bo mozela moment boziango nde boziango et puis bo continue kozwango oui na maestro na kati mtoto zo pa auto zo vraiment donc on a kutu ba chanter avant ba maebo yemba te wana Fabregas bo chanter aleki neti nani yo yemba tabita te zela ozo confondre succès ya nzembo omoni ba tabita wana ba fo talaka ba nzembo oyo tangaka tango tanga ba tabita ba tuloka ba vibrateur bazana wana aobongisa nzembo na yo on comprend pour nzembo wana so olandi otumuna ke vibrateur aza wana wana lobi vibrateur aza kineki kino liwanga na kolanda yo kasi nde mona ba falite yo mo traité maestro Fabregas ma faux chanter bongo aza aleki neti nani na koyemba utayemba bongo album oyemba ngoyemba ko sonde omoni nzembo c'est la succès c'est autre chose mais koyeba eza mamu test nzembo non nzembo c'est succès c'est que ba test nango pe ba fan ba pas nécessairement bela ba eza na banzembo na banzembo ba couper décalo eyemba ma so tali na maloba bu ele la fois faut me binisio na take pe na gez mawete nene tiwa ndenge za bani banzembo ne wana wabeta eza na wana maloba danger te me binisi bato donc c'est-à-dire que succès ezelo mususu succès zelo mususu maloba zelo mususu et puis ko yembe zelo mususu là yo zo loba biso succès zelo mususu ko yembe zelo mususu to vandisco wana par rapport à maestro Fab ba teste o yemu kwa commune album gom to banzembo ya salara album oye banite ya mwana album oye banite album BG Manda gobe ye banite eloko sans impact obina e beti network na kwa mongo ngai obina gom na bina disorbité na ke bina gom ngom mute bini ezobi le côté mama bazoko sabino ngai na bini kolanda yekuto yezingo sa challenge BG Manda c'est na bandili boma maestro Fabregas omoni nga seke wana na simba kisi moko boye mutu ebouger nga na ndobi na banzembo ndemo bina fila leke na oyemba ba musicien na yemo na ba bekam baleke na oyemba on a problème na etondeni ndeti vona eza mabe ye imba kanse ngata yo mto vandela no ba voma moi chanteur à deuxième voix chanteur à deuxième voix mais ce qu'on a deuxième voix na tala ce qu'on a ligneti nani na deuxième voix na mta vandi sa chambre bongo kaka était na stade de Martyrs papa avec tout nga ya mata tu rigoles kuta wana relation ya tant que na kata wenge du fait que azo soutenir vie na ye mais ayemba ki ka était public eganga nzembo akayemba mikolo wezo kokete azaka nde teti omoni mwana aka teti makasi mwana nini ye nani maestro aka teti tayembi bumana ba zelo zomona nzembo depuis ki bayembi na Jésus de nuance bozela ngotango ezobima dynastie volume 2 dégâts c'est wana yemani BG Manda udayemba baloka dire ala kata bido nakata bido ndeni ino li ongolo polo doye yo bongo non journaliste en tout cas la hela gete bila zaila besoin de la kipakete ayembendeni naza besoin pena okipete bala besoin yoka sikanga na lobela nga déplique chanteur na biso ezaki déplique pena moni déplique oza bien déplique oza bien surtout nzembo wana hymne national wana hymne national qui déplique pena hymne national te bon mbala na misiki na nzembo o a générique na sebene wana kabongo kabongo
Non, 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 depuis que ça m'a bien. Boka bongo était mana dende. Dende. Dende, ça peut se chômer à Vandi. Peut se chômer à Vandi. Dende. Dende. Nani? Chômer. Banimateur à Vladimir. Eh, tira maman, tu vas te m'asseoir sous. Au moins que gomme bête. Dende. Dende ça. Oh, bah qu'est-ce que va trouver le kuta? Bon, ton fan a le kuta. Eh. Obi que tant on a eu rapina que ba secret pina ba ya ba free mawana. Obi que pas fali pour ba Sony hein. Sony pas. Mais mutu na ogali mawa Mike Kalamba ko côté na makambo na salité. Buke sa makambo salité, buke bebe sa buke bebe sa hein impact ya mosali na nzambe le roi Mike Kalamba. Mais ba pesi ba bebe so par rapport secret na ngozani en fait. Donc nzoka ça en tout cas la comprendre na batu nsunde ba loba kezaka ba club na bango ba ni buke bo pesani ba bilo master parmi ba organisateurs. Ils ont un master mo aza donc na ndenge ya click na biso Zakara bimisa biso ba petit na ye ya za représentant Zakari na États-Unis. OK. Comment est nani? Sugi Jewel fallait boire nini? Jewel. Hein? Gary Wele. Ah Gary Wele. Jubre baba nasuka na Gary Wele a pesa ke sugi ba basket. Aya ka pe ki na ça pe ba nini ba basket. Donc ça pena ke biso tozara net tozara ba Zakari azana ba représentant na ye bamsuba na Brazzaville bamsuba na nini yezara États-Unis donc tant kana yo ki bongo na bae par rapport à nous apparemment pe na bango relation les cas souté hein na banani na bande ko no alingala facile ba o ba panzana omoni ngande na boye ngana Zakara nkinyete eza la vie na biso zakle oso mona na leki na fingi kasi na Zakara nkinyete ngande na lobaka ba vérité. Et puis, na pesa ba fait place nga na vandi. C'est-à-dire que na tangi kombo na yemi na lobite ke oui so inde ni na lobike tanga na yoki bongo mbala mo na bike oui bilo wana eza ba vantier. Mais je demande ça peut te faire comment na de konabiso Mignon Abraham ko vanda na TV ko traiter faire ego la de grand P mu poussé. Oye mo azamulai. Tabi elle qui faire ego na mulai. Tout cela bien quoi. Pourquoi mon artiste le roi Mignon Abraham ndona ngai yango eza nini yango ko molata obo ozomona te ozomema malédiction na musique na yo malédiction par rapport malédiction c'est la so babande on babande ko to mema malédiction baza makila ya wenge aden omoni bana wenge yango na bato ba comprendre te bana tout o ezaki bozana bolega na wenge ozali contre faire mitali par rapport explique-nous maman omoni mama kila basana na ngoti raswana vouloir ou pas ata lobi a comprendre na loba na yi batu tout o ezaki wana rasa wenge moni Bill Clinton ara pire faire mais lelo kozalaka contre faire moni résultat place azana résultat zani ayo kana te ba conseil mutabete ki francophonie to monaki tira so makambwana tira okena makambwana o ezaki gote se ça si c'est que makambwana déjà biloko wana si to boya ngono pesa ki na francophonie to monaka babete ki to suki na wana mais yeba ke na minute oyo Bill aza pena donc na si makasi par rapport pour même na sele yo kombo na tanga mais Bill mutatanga wazati par rapport à ba kombo nenge tanga parce que akena ngambo bafandela bakomba batuti yaza ye biso za warrior te ngala de bipet na warrior obi Bill ko na ndima te ke mutu lo abila ko koma na point ya makambo akoma na akoma na makambo c'est-à-dire que à perdre elo wa bengaka leadership o yazara na ngona animation lelo muto ndime soute ke na animation pena zaki pena moboko aza ba biloko neze belé aza biloko belé mais c'est le abotoli ya mutu ba œuvre leke belé surtout ya wenge kasi yango elo pena ngana pesa réponse azela le ba faire ka bon ayo ke leta musuma ngapa na osinga faire ayo ke le mawa ala kisa ye nenge générique na ye ekosala succès na deuxième volume ya faire rigolo mais générique so c'est succès ça quand on est a pour boka ba poison gisaye ala kiseke
Oyo obanda okanisa. Po ya loba abimisa même bajilinga abimisa album na no stress. Eza wapi? Ebeta ma wapi? Mais générique wana o ya yemba na kata ya bor wana o mona makambo isala. Okay. Ya on a lobi batu tout o basali featuring na feri. Na lobi te faire au fula bango mais ba sentir que et pesa bango pas d'avance pour que ba continuer carrière na bango. Moto aloba que oui, faire abotela ba succès batu. To kotala ngo so ezaki abotela ba succès na bango. Okay. Ndenge faire obimisa ko asali presque featuring na batu wana nyonso. Voilà. Ezala ba babi ndombe, ezala ba nani. Ba komona. Ba mona nyonso ezala koloba te. Mais je me demande il y a volume D, il y a Dinasio, tu trouves ça comment par rapport il y a volume 1 vraiment ni ba makambo ezaki belé mais na volume D. Volume 2 ezala mon pépé ya makasi. Mais et là au monde il y a na piste de solution. OK. Il faut déverrouiller système au fallait atiki na ba chaîne ya télévision na ba boîte de nuit. Au fallait ça le système ya ba na ba chaîne na ba télévision akenda futa bango bala ba beta ka ferité. Ba welela nini o lo bazan likambo mutu to. Eh maman, omoni tango likambo gote c'est so omoni to telema ki ezali pona makambo belé. On comprend? Eza biloko o er mona linga ko loba ngote po et ko créer ba fitilité nga bana nga bazana o mikena na beso bokola bango. Na bomba na ba vérité po ba bien ezalo ba secret d'état obimisa. Bana bibo bana bana o miki. Bana bazana o miki. Ba mona papa ba. Ba mona tata ba bango. Mukonzamba olinga na kufa na kufike na mikufeli avant boy. Po batu musune zana tanka obimisa ba secret d'état bo bia jo muta o éliminer. Donc encore tozana na mituka to bata makulu. Omona bango bata bazana na badanki. Ole gaga na kwa muta muta likina danki tout à tout tio okufi. OK. On comprend? Na batela donc bana nganga mona bokola bango ti bakola nanu. Baza combien de petits? Nazaka misatu wana. Nanu bazana misatu. OK. Ko na obota susu. Ah OK. Makasi zana no. Bo pikiliki zana no vena. OK. Ekasi. D'accord. Mais elo ka no senga na Papa Hervé. Na équipe ne mobimba. Boluka ku déverrouiller non système na eloko pour na bien bien ko déverrouiller eloko wana système on fallait imposer na ba boîte de nuit ba beta ka ferité na ba chaîne ya ba télévision o ba beta ka ferité na ba chaîne ya ba radio c'est très important. Mais bato to Hollande biso OK pe malem pe na suka émission to bazala mayeli comment se fait-il que là ozo accuser artiste mususu ke atika mbongo po ba beta artiste mususu te. C'est par rapport à l'intérêt à artistes les amis parce que tu dis na boîte ba boîte est belé ba boîte musique il fallait au bêta. OK. Fallait au bêta musique a renié moko mutu mswaza lati. Fallait au bêta musique ya bongo. Ya ko imposer alors c'est que ngaso na bemisi mutu mswaza. Ya moni e belé bazo banga ko bimisa mona ke fallait au milate. Amela mutu te. Le problème est ça c'est que fallait à négocier na ba place belé ou ezaki yo soko bimise lo to bi ke so to ke ba boîte de nuit to yo kara ba tunyo so ba beta ba artiste nyonso mais lelo yo ne ngamu na yebiso ngamu na omoni ma ngana oloba no makamno ngana ça vraiment clair makamno oloba no ngana kota ba boîte de nuit ti lelo ko to ça c'est clair mais quand expliquer ba na yebiso ezana DJ mo vraiment na bandal ngana gangel ngabi oh papa depuis to kota ki o cha ka fali oche bawera oche Koffi Olomide ozongi na fali sko finalement biso to photo kaka fali o vie nini na sai ninga bi o mais bita musique nyonso faire azali fo bochaka bo cha yete ponani o vie yo komo o ambrier biso abenyo ambriema na comprendre que eza ba consigne mususu o ba pesa bango on se comprend donc ba réalité c'est belé comment se fait yo DJ yo obeta au bêta musique au bandolongola l'artiste mususu. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis un grand merci. Nabinole Sibozaki wana pour Hollanda Congo et Sengo Officiel TV. Abonnez-vous massivement. Ba Warrior bo s'abonner, ba Spiritas, ba Gaulois, ba Kofi Fine. Toi vraiment on a besoin d'abonner s'abonner d'être na film. Voilà, mot de la fin. Mais ngapi na yeb sabina faut bo s'abonner pina massivement. Voilà.
Si vous avez besoin que tu puisses ramener des news, tout le bandé, tout le baboué, l'information, vous s'abonner massivement. Ok. On a un sango que tu comme dans 20 000. Ok. 20 cas, on a fait bêta noki noki. Bolak sabon que tu l'équipe, on a nombre, tu l'équipe, on est belé. Vous s'abonner massivement, car si vous avez le babou, cliquez bamou. Danger. Ok. Bah s'abonner pour ça, limba lingi yo bimsa ba vérité. Donc il faut que bah s'abonner. Pour s'abonner pour permettre na ya les sous na ça ma vérité. Voilà. Mot de la fin dans l'émission Lelo et puis ba mbote na ba balingaka o. Mot de la fin zaka ke ba goloa tout les 30 to la tsapena ke papa Hervé azaka ya biso to tout la ratolo chanteur à mboka patrimoine ou azaka représenter rumba congolienne. Hein? Tous alors on est belé dans le stade. Il y a Tata Raphaël et puis il y a surtout belé. Il y a $100 pour 40% dans le qui est au tabata est. Artiste et on a patrimoine na biso donc on sentait que moi na mboka où ezaki a un souci il y a ba congolais qui na est. Ba artiste na biso ba na souci à Goma à chaque fois ba opeta ba concert na bango ba opesa. Une partie eza lo waneti na na loboko tant musapi moko et ana pasi ya lo wana biso. Tant que mata oyoki douleur nazo rapena bien ti pour na douleur wana musapi mo za gome za lokwa neti parti moko ya nzoto na yo ezo salo pasi donc c'est ça oyo papa Hervé aza ko vibrer donc ayebiki bandeko na biso ba est to bosani binoté c'est pour cela concert wana fo boza lebele ba prêtre o boza na mbongo hein boye pena na mbongo bosombi ba billet bosomeli batu ndenge za rafi na biso Cardozo Mwamba azara so ayebo akuti Batu bazar na soki 10, vous avez combien? $100. Venez en adabo mole, prêtre, yé pas non sa biloko, na soit yé concert à JB Mpiana, à kuti vous avez combien libanda? O 10, à foutre les 10, ou à nyons beaucoup de concert. Donc, on sait que là, ils ont ma casto, ils ont ma lame mingi, tous ont un concert à faire égaux le 30 septembre, 10h, tous ont déjà dans le stade de Tata Raphaël, tout ici et puis, na soir, 19h, déjà dans showbiz, tout ici le sous pour wane ozala classique na ndenge ga ya bien na pesi mbote na batu tu bolinga ngai tayi sentiment le grand opéré we bon séjour na Kinshasa maître Chris Sengo bakumba bo faya 135 mwana ndaku leader a Mobesu leader a Lukunga ya commune Kinshasa maître Magloire Kasongo hein force tranquille babinzete ya Malili mwana funa ya solo secrétaire général ya parti politique AVC ya Didier Boudine excellence Didier Boudimbo le vrai na pesi mbote na maître Yannick Odia, maître Papi Mbungu hein? Matembela Simanda ya funa na peso mbote place Ozali, Iget Zemanga, Evelyne Nzaba, Jérémy Yokale Potier, hein? Mike Mwamba, Jos Bafwa la mobile ya pembe, moi aussi ya pembe, bébé ya pembe, hein? Alice Alomba, hein? Alexis Alomba, na peso mbote place Ozali masa na ngai, atuto bolinga BG Manda. Nazana Bino de Caire. Voilà, merci beaucoup. Numéro n'a pas béni plus 243 99 66 88 930. Tozali. Ah, t'es. Et ça va bien. Merci derrière la caméra à toi, à Ramal de mon cœur. Je dis encore merci à Bruno Lubikambongo ya propre. Merci à Saint-Patrick Ponsemon, à Général Maëlle. Merci à toi, à Gene, jeune garçon, l'équipe a bien sur ça, Mandiaka na ancien. À Gene. Qu'est-ce que ça, Mandiaka, comme on dit, à Gene. Soit Simbio, c'est qu'il faut s'éper là. Et voilà, je dis encore merci à Bruno Lubikambongo ya propre, pas n'aimons salité zaraté. Merci à trois fois star, trois fois boss star, Midoana, vraiment na Turquie. Merci beaucoup, Nabino News, le soutien à Joyce Tumba. Autre m'a dit Benzima de la presse, juste pour vous dire, abonnez-vous massivement sur Congo et Senghor Officiel TV. Malabino Tokuten et Misio Sika. Bisous, bye.